Il y a Bijou la reine, encore une fois, félicitations. Bijou les essais, on a fait à moto. Ok. Eh, Barési, les balles, les essais, on a fait à moto. Robe, on a voile. On a voile. Une fois. Malgré le comment on l'a tapé 2 fois, 3 fois. Biso. Conjoncture. Il va y avoir beaucoup de gens qui style après écouter nos choses à bas de deuxième fois. Eh, vous comprenez? On va les accords. Mbala moko. Bah fanatique, monsieur m'a posé ma question, absence remarquable. Il y a Sila Bissalou et puis Ursi Péchang n'avait pas à quitter. Est-ce que ça aura raté un bijou la reine? Est-ce qu'un invité bango? Sûrement, bah on dirait. Et ça l'a rappelé. Il y a bijou la reine, elle a problématique. Elle a problématique. Elle a problématique. Il y a Bijou la reine, encore une fois, merci pour la considération. Mon présence à président Lomba Zalaki. Papa Lomba Zalaki, papa Kouedi Zalaki, tout le monde qui va Maman Marie-Hélène. Maman Marie-Hélène Bazalaki, Ange Maïcha, maman Nicole Bakata, Marina Laba, Ziza Kengumbe, Ziza, je te salue de gros bisous à toi. Tout le monde qui va Bazalaki, Bango Nyonso, Babela, Bazalaki. Nazaki vraiment choqué. Papa Richard à s'excuser parce que à se sentir coupable, à s'excuser parce que à mon aki makambo ya lobaki et ça la qui rage. Na moment où Bellevue finga makipe Bellevue mutatinda ki Richard ça le loko wana to mona ki Bellevue da finga maki famille libotana les abakouk barolim c'est facile barolim on est sur ceux même ta maman Cécile là même à ta belle vie ceux qui battent l'émission papa Richard il faut balimbisa yi balobani le pardon est une puissance qui libère. C'est Brand Cosmétique na ikola Sabino ba produit na biso auto sailaka ongam kopia na sailaka oyo eza oil elongi oyo eza oil ya nzoto oyo eza ba patch au couleur, couleur uniforme partout. Tous en a crème ou être tache, ma beaucoup, acné, bouton, tous en a un gros traité lèvres na comme rose, tous en a savon, tous en a lotion. Donc, vous contactez puis on a WhatsApp. Bienvenue à tous et à toutes. Exemple Télévision, votre chaîne de l'excellence. Barési Baza, messieurs les journalistes. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, grands et majors. Yaroye Bakebose, Belé, Nabe Tando Eke Nabino. Pour la route l'émission Oyo s'appelle Sarabino Vérité Plus Plus. Alors, cette émission sera aussi diffusée chez Malika Officiel car Tozana a un plateau où on reçoit l'analyse sur Bafé Nyonso. Voilà, alors. Tout à l'heure, je disais déjà, nous travaillons sur les socioculturels. Fabregas Maestro, il séjourne maintenant à Mboka et à Paris. Il faut qu'il y ait un concert à Lyon, mais le concert est annulé. Et puis aussi, la zone est belé. Il y a Makambu, il y a la culture na biso. Merci à Deo qui est derrière la caméra. Merci à Yannick Chamba, mon boss, mon patron. Meilleur vœu na yo, bonne année na Batunion, so balingara biso. Meilleur vœu na Shekina Vumbi qui toko pétaille mon papouche Jules mon amputu. Il y a Huguette Kamazi depuis Montréal, meilleur vœu na yo. Meilleur vœu na Batunion so balingara ngai, meilleur vœu na Jonathan na obésité financière. Meilleur vœu infiniment à Malik Arafat Malik, Julio mon amputu, c'est bon déjà. Mais aux choses d'accord on a fond là pour dire déjà bonjour et bienvenue à Malika Officiel. Voilà. Bonjour Barési Baza, bonjour on a abonné tu à Exemple Télévision, bonjour on a tout Balingara Josmania Malika partout, bonjour Landabiso. Bonjour, on a tout soutenir vraiment physiquement, moralement, financièrement. Abonné à Malika Officiel TV, sponsor officiel à Malika Officiel TV, Retiboté Azawana, et tout ça Awana Taipei et Zawana. Merci beaucoup Nabino tout Bozarawana vraiment pour notre soutien Nabino, mais je suis au paradis Banasou Kantombe. Je vous salue, merci beaucoup. En tout cas, merci Nabino tout Boza tellement ébélé, chancel Mbemba de Midi l'homme de Kingakati. Merci beaucoup l'agent Amado Putuna très puissante. Merci beaucoup à Dash Kassongo depuis États-Unis d'Amérique. Je te salue. Merci beaucoup à Ixine Mavinga, ma poupée noire, Amira Dienda, Delphine Dienda, je vous salue. Meilleur vœu, Mania.
meilleur V Barési Baza, meilleur V na batutu balingarangai, vraiment meilleur V na binonyo so partout dans le monde, bozo landabiso vraiment. Voilà. Josemania Malika, année 2021, et comme presque dans Souka, parce que moi, Souka Yango, pour être en 2022, pour Nayo, Anango et les Kindeni, sur tous les plans. Oui, ndeto le barakaka ya lobeza nzambe, lobeza nzambe, année 2021, eza année moko ya bénédiction pour nanga. Parce que on a salaki na 2020, na 2021, na moni na salengo comme quoi évolution na musala les okende bien, de plus en plus ba abonnés bazoya, de plus en plus ba fans bazo continuer toujours à soutenir. Donc ça dit pour nanga année 2021 ezaki bien parce que tu dis année 2020 ezaki choc pour nanga, mais année 2021 na loba kaka o nzamba bombeli yo oyebite lobi nango. Donc tozokota 2022 en tout cas toyebi ke ekozala sous année moko susu plus encore ya ba bénédiction sous makasi pour na biso vraiment. Donc il est important quand nzamba batela biso to mona lisusu. Ah oui, il est important quand nzamba batela biso to mona lisusu. Josemania Malika lelo maestro Fabregas azana mikili ya France. Autobéra encore à Schengen parce qu'à Rotterdam on a vraiment pays pour Robeta Fakabeta concert hier le 3 et là le 4 samedi. Il y a hier déjà Erataki. Na habité quand tu as déjà Fabregas comme m'a plus de je crois plus de 20 ans. Commémorant la porte na danseuse na musicien na chef d'orchestre porte-parole je n'ai pas même fait pas dans la liste ko indépendant mais qu'il y a poto o ezaki facilité pour tous les artistes pour na rejoindre même visa pour na rekende tout monde notamment Ranson. Il fallait qu'il voyager, mais ici, magité. Mais Fabregas, au moins, a commis, même dans Tatiana Cruz, a commis mes concerts, ma boy, ma bêta. Je ne sais pas, au moins, non, qui va accueillir ça, que non, qui va sur visa. Déjà, comme on a Fabregas, na équipe na yo wana zanango, comme on a ba Shomi, comme on a ba Philo, déjà ba merveille Yamado, na qui n'est pas tout est merveille. Première fois. Première fois. En tout cas, la patience paye, tout le monde même ba Gina, la patience paye. Donc, ezaki vraiment elo comment il faut féliciter. En tout cas, il faut te féliciter car. Tant que on a déjà elo oh tam sous grand moko américain ko sala ngo simba kité. Mais moi na aye américain simbi. Quand même il faut te féliciter bango. Le coup mes apeka ya Ranson parce que tout le monde a dit fali a beta concert à Bercy mais Kofi a kenaki pas que beta concert ezaki quitté. Donc eza le coup ma Kofi tant fali a fongola ki mais elingi sa biso plaisir tant fali a fongola ki le kolo. On a parce que bango tout va y tant fali a beti. Voilà. Mutu moko te peut-être azaki tamusu na courage ya kozwa idée ya kubunda bitumba oh fallait bunda pas beta concert. Fallait beti concert non seulement Covid des alaki mais fallait beti concert ça fait après 10 ans après concert et beta mana pototé. Voilà. Donc, ça dit. Et lequel là-bas, tu vas habiter fallait à côté nini. Fallait ça qui nini et puis na Covid non seulement 10 ans après mais na Covid et qui. Ils sont malades de 40 mois. Voilà. Yango so to beta ba masolo oyo. Il faut to zongela. To beta to zonga na source wana. Voilà, moto ya yambo. Fallait après 10 ans fallait muta fongola ki. Yango et motiva ki va faire et tout ba tar ba concert na ba casino. Et motiva ki ba vieux rambo ba vieux wera ba kene ba musicien ba kebeta na poto. Malgré ça, babeti pekati. Ozomona. Donc ça dit avant de compte dans la profondeur il y a création tuninga, ça dit ba fali baza ba artiste et féliciter. Voilà. Tout le monde a fallu li panangu bati baresi. OK. Tout le monde a fallu mikatete. Hein, fallait ça qui fierté. Il y a au monde après 10 ans concert et bêtis. Même ba combattre trouver ba mutu. C'est drôle ba lelo ba babi ke maestro vu que ba loba na fali, c'est que a senga ki kulutu na ndeni yo saki pour rappeler ça ba. Te asenga ki pona visa te asenga des stratégies te ko senga viser za problème to comme ma musicien mais loko bino bokinde la ki bit détermination et c'est loko fallait salaki asenga ba visa accueilli a beti concert azaki déterminé ko senga ba viser za stratégie te stratégie za eloko zaki na poso sala salami mais quand même à la ligne a fallu akenda ko tuna endeni osala te batuna kite bango nyonso batuna kite naza na émission mona salaka na lobaki eza na ba cop mususu ba résine ko sela ngo hypocrisie il faut na tuna ba résine stratégie ni osalaki toza ba chaîne YouTube awa tona ba kalelo tuni voilà tuna ka ba résine kuna yondeni ota musuna ko ba revenu o mutu musuna zo kotisa fona sandeni o pesa nga pe stratégie te manya YouTube asenga ko tourner faut que monsieur kotaka non seulement pona ka ba
défini te mpona bato bayeba oyo lisusu mpona bato bayeba oyo lisusu bareconnaitre malika mo azalaka il faut ozala na circulation eza stratégie na ya te na oboya na otuna te mpo ekitianga bakeza monaka na oketuna ye ndeni na osala mpo baboye bamata eza yango na tolobaki naloba na émission moko na bi bato tu bazosenga mpo bakee kobeta na basali na poto est ce que botuni fali stratégie il faut botuna fali émission eza ozo comprendre naloba bien fali abeti concert après 10 ans non seulement après 10 ans na covid ye et puis Covid déjà maladie moko et puis Covid yango eza eninga lelo te Covid eza ya sika ye moi je pense que fallait beti ba concert na ba moment au mère na biso akufaki malolo ezaki maman biso akufaki eza pena ba moment au pena Covid ye ba une semaine ba 2 semaines après voilà ozomona c'était pas facile yo kuto yebe ozaka na biso na matanga maman biso akufa na moment wana kuto baboye to kota ti kuto ko visiter te bembe parce que Covid ezalaki vraiment eyaki na mopepe ya sika voilà ozo comprendre il fallait bete concert tomonaki moto ebanda ekopela libanda c'était pas facile mpona fali alors moto asali eloko oyo nde tolobaka c'est le Congo qui gagne. Donc c'est-à-dire tout le monde te pour le Congo ils gagné kaka il faut vous kaka boye ba stratégie au moins ninga za contre bato o bato lo ba que non ba musicien baza unité pourquoi ba sangana te pour ba tele mais le côté on les a ba musicien te eli kama musicien te eli kama mboka ezali kama mboka il faut ba solo là papa na biso papa Fati Beton aza mwana poto aza mwana poto lokola ba combattant voilà il faut ba solo là pona on ezo kitisa musique na biso comment na mutoko Fabrice Boy c'est jeune asana orchestre na ye abunda akenda même orchestre na poto eza facilité ba orchestre c'est belé o ba ko ça devoir wana te ata malgré ba besa mongo to ba sense ka ba komi pe poto to pe c'est belé tout le monde dit faire même pas ministère tongo on a poto mais na ninga lelo boy comme grave kokoso et comme kokoso mais Fabrice quand même ça lelo kwana ba hérité watana lelo faut que to beta maboko hérité kuta comme na niveau ya komema bato tuku na njele États-Unis tande ba kenda ko beta collecte bango ber na makambo simba te bazonga na bisao ça dit baza ba musicien ko féliciter ozo comprendre donc ça dit surtout au monde lelo ko bongo ça passe combien Fabrice a dépensé pour même ba musicien ba danseuse na poto et puis ça on concert ba kende liko na ngota msuto moina ba Tatiana Kozbake na bisao so a memina de la carte Tatiana même tant que chanteuse to ninga to yeba poto yebi na Tatiana ba banda ko lobana te mais si Tatiana ke ba ndina le ni bidens te ce qui omoni relation surtout o elekaka na YouTube ceux qui courent za souté to yeba ngo biso to yebi za kabongo ti relation surtout ba yebi ke ba resina malika ba lobana kitoko mais so miko ba lobana te to yeba ngo na YouTube ezala bongo to yebi te ba memi Tatiana tant que danseuse tant que chanteuse ceux qui ba memi tant que chanteuse o lobi no Carmel o de to lingi ba photo shooting te to lingi ke de assister azala vraiment corps à corps na Fabrice bazala même morale ana ba œuvre o asala biso to yoka kango ti lelo to zana na posa bungisa biso na kati pas karma pas to linga ka bungisa biso na kati cercle wana ti azongisa biso ne donc ninga kena Fabrice bongo a soutenir ye et surtout nde ba ke bongo ba ye ba que kobeta concert eza facilité hein moi je pense que même Fabrice ti akende bongo ayeba ke ezala te ils ont facilité. Mais Marie, ça s'explique bien, il y a un problème, il y a un producteur. Tu dis comment un producteur ba combattant baza bandoki c'est boké tu te peux ça ba combattant baza bandoki te to kopesa boké si longo nyate parce que d'autres pas ils ont nuire musique voilà pour yo pas appeler musicien au départ musique na biso ya kenda poto akima pe c'est pas même na famille na to ebité ozo comprendre mais Carmel au début vieza que mtamema na poto na éviter so Carmel pas pesika elengi mais ils a peu problème té ils a connu musique na biso barezi ba musicien ba vivre bongo
au moins ba ministère fali ba mbasi bourgeois ba boujaka ba nata mukala ba boujaka lelo ba na Tanzanie lelo ba na Cameroun na lo bango ba rezi na lo bakango je suis pas warrior je suis pas warrior même yondo za warrior te ba rezi mais quand même tant on lo ba makamo be pona fali o pesanga ba raison o motiver na makambo na lo ba parce que tu es conscient o yebi que oui manya lo ba bien aza warrior te voilà. Et ça, les seuls orchestres et génération naïe, même écoute les baninga ba grand ba okokasu ko sala ba rôle fallait au salati. Fallait un calendrier chargé. Fallait au sala ba rôle moko boye. Oh na yebité même l'époque ba luambo soki bazaki na ba calendrier wana. Na moi moko ba obi mamboka so 6 fois. Bazara bazali na Bamako Mali ba ke. Ba musicien ba okimandeni. Ba musicien ba okimandeni. Yo bisanga mtoko ambasi héros yo. Soka moi pe ke yo ba mimi poto boy akima. Ils ont passé. Oui, pourquoi ils ont passé? Parce que va contrer ça. Voilà. Aïbi que l'objet est au type de l'objet aux en Cameroun, l'objet aux en Côte d'Ivoire. Nous sommes tous au foot et nous avons mis ça. Vous comprenez? Passeport peut ton d'arrêt. Passeport peut ton d'arrêt na visa. Ozomona barisi mais oya kaya fabuga sa memi ba musicien ba jina ba merveille za ba poto na bango mba liboso ba ebite nde to poto boye compliqué est-ce que to zonga ki chasse to zo visa poto yo beta concept ba boyi ah là ce que moi ba ni ba te o mais non tali sa yo non yebi soti même na bien ba bombo ko Jacques ba frère bombo ko Jacques comment déjà frère na ebite so komba sika comment na o comprendre ba bombo ko Jacques batika na ba poto ezaki ba premier poto ba mema ba wengete. Est-ce que tu as un leader quand même? Est-ce que le leader est qui par Kokima? Mania. Ya na bien. Un leader au Baresi. Est-ce que le leader est qui par Oyo toi Kimi Sabango? Ka bareso mongo ezela bona poto. Oh. Yo balika maki leader Juno Kaporo Jakena Vanda akoka pe ko sana orchestre na kini tanga longa BCBG ma préféra ka beta na nzela katikati katikati na minute ane pe na Europe pe mina ibe ape magitoko o ko po soko pe abiso ko bando zonga neti ba vena biso ba junior wendo bakenda poto bayaka o sala ba poto na bango yo beta musique na ye voilà ozo comprendre donc to mona bakabo se ba komo ke ba poto zonga yo beta musique na orchestre za na ngone fandi nango ozo ko po baresi mais ba danseuse pe ba roki maté je ne pense pas mais merveille ya kozonga bongo filo tota bilongi te bino odia bilongi tota bilongi eloni okima ça vous a un complexe à poto yo no balika ba complexe à poto bonanga complexe à poto te mutu ko complexe poto c'est trop dire mais poto eza va mutu be ya ba te belé dem ça yo ya surtout okene mbo ta famille ku te tiko lo memote parce que ku te na opportunité ninga musala ça famille peut ba rôle de peut-être que na kimana na bien yo po ninte bo na lo ba na yo ba famille nde bazaka wana te bango nde ba ba danser za waze quoi ba bete biso isolo ba kima ya mbangu omoni Chantal ba bistaka na ani ye moko chef ten mais ba bi mutuka tele makuna mbangu ya mbangu ba okima ba okekota ya mutuka ba sa ba fina bona ba nanu fetenge o ba danser comme ba fin ba kima waze ko na zenit ba kendaka ba olga ba zonga yango ba président il faut encourager ba musicien ba mimana ba poto ba zongaka ya luka ba wata ba longo na ba wenge na époque na bango ngonga na bango betaki voilà mais bazaki wana wenge bakoka pe ko kimati bake ba combien de poto ti ba longa ba sa ba carrière na bango voilà et puis ba longo lipi na ba poto te exact ozoka pa ba rezi est-ce que tu kozonga naza jina te na okota makanisa jina ndeni siko ba exemple na opeso ka yango ya na ko kende ba meminga poto na bi na zonga na nga parce que nayebi ke contrat mususu ekoyi koya Patrick Beckham ozonga po ya leader Patrick Beckham toyebi ke ozonga po orchestre evanda voilà mais nayebi so ke poto pe équipe pe orchestre te nayebi so po ba leader po ba pe ana pakataka anakutala kaka jamais anatikalaka anakukima anakutala sima te baresi almona Tour Eiffel azonga te mboka Macron omoni yango na pesi yo baexemple ya na bamusicien ebele tomona bafabrigas balongo na batemps na bango mais bakende bamema bango bapoto ti bakende bazonga ozo comprendre mpo batemps na bango ekokaki balongwa lobaka bakafe rum na batemps na bango ekoki te malgré poto mpe ekomi mpasi mais azaka na wenge po tane pene ekoki te olongwa na kishasa osala nini
yebisanga na Kinshasa olongosani. C'est ça le problème. La musique en Europe. Yango moni ba président ba orchestre ba récompenser ba musicien au bazana bango pe ba kendra bazonga. Voilà. Et facilité. Yebisanga na ti café room. Azate azara soute Boyo kende. Hein? Oh. Boyo ya. To yoka sikope na soupe ndenge nini? Tenke to yebi ke na mutu mutala ndani Baresi. Fallait azo satisfaire une grande partie du public à Congo. Voilà. Même en Afrique partout. Il y a une grande partie. Fallait se satisfaire. Il y a un moment où Fali, il est le plus écoutant en Afrique. Voilà. Parce que tout ce qu'il y a partout, ça dit qu'il y a ça qui va contrer. Voilà. Tout, président Mboka, gouverneur, voilà. Exact. Ozomona. Calendrier l'équipe. En tout cas, naïbi ça qui va musicien belé. Ceux qui va yoka qui m'a ramené dans une émission, na sera pas capable. Ceux qui va yoka qui, mais belé va perdre. C'est ça. To loba qui va tout na, bo benga fali, bo tout na ye, bo yebi sa biso stratégie. Mais na minute aussi, maestro bengi Fabregas, pardon, maestro bengi Fali pour papa tout na ye. Ah benga te conseil de attaquer. Conseil fait beta lelo. Lelo pe beta pe lelo. Est-ce que ba beta pour ba combattre balandi bango type bazar. Ozomona phénomène combattant omoni bato bayeka kokoma malika koloba makambo ba combattant te oui toloba parce que za makambo ezosala eza lié na musique na biso toza congolais toza ba congolais soki ba combattant batie caméra ba fingi soki nani ekotala biso te ata ba fingi ba konta mboka ata ba sali boye etali biso te parce que bango mo baotie ba caméra pour ba finga mais soki tokomi komona bakomi ko étouffer ba musicien ya musique na biso eza lokwa bokomi ko pénaliser musique congolaise eza lokwa bokomi ko nuire bango ba musicien ba sali nini pourquoi boni bo obligé bango na makambo mo o eza talent na bango te na because noble balobela mboka bakolobela mboka baza bana est-ce que fallait aboka ngunda apostila est-ce que fallait ça postila bisao akoma ministre ya culture est-ce que faire ça postila est-ce que héritier ça baza nani baza ba chanteur baza ba musicien baza ba artiste congolais phénomène combattant eza nini phénomène combattant toboyite so bozoyoka pasi mpo na biso eza lokwa biso tozozika me bino bwana bino libanda moto botika topota na kati ya moto yango bokende goma na place bofanda bopekisa bamusicien baoke soutenir baorphelin bamusicien baokende koassiste bato na bagoma fali apesa baambulance Baresi, faut le mettre à biloko wana. $20,000. Fallait zanani azamuta théâtre te. Fallait zanani. Ba musicien ba mema comédie na ba poto. Ezaka pour retombola art na biso. C'est ça, drapeau RDC zaka toujours likolo. Ministre ya culture. Ministre ya culture, est-ce que beaucoup ça de l'autre côté? Vraiment. Bon, solo na ba combattant. C'est ça. Musique na biso to ke na kokufa na kobeba. Donc ça dit ba musicien ba comme kobeta ka musique na ba Afrique. Na Europe mo ba beta ça. Parce que na ba fan combien? C'est ça. Na ba Europe ba soutenir bango ba ozela ba mona bango live. C'est ça. Ce qui va monter ça bon côté, ba konjambo ka ba tonga biso ba salle ya ba non modeste ya ba Bexi. Voilà. Comme ça, musicien, producteur, il y a produit, il y a une salle à monnaie. Voilà. Il y a même bénéfice. Il y a musicien. Il y a voilà. C'est que grande salle, mon père, mon néné. 40 000 personnes. Est-ce que comme on ministre a place à Vandi, à Moni Moutoka neti Fabregas, un jeune, a Memi Bandeko na poto pour jouer musique ba maita lokuma Congo. C'est pas de tout le monde. Place ba Vandi. Baboye bango concert ministre de la culture des arts. Baresi conseil na kopesa. Voilà. Surtout na bateau na totanga ba Kombo. Bateau na totanga ba Kombo. Philo, raisonnez aux aguis par Robino.
ata nayebi te soki ata fruit d'ici bamemaki filo na benzi yo matoyi filo raisonner filo na bengo 3 fois te na bengo kamba moko filo bozala reconnaissant parce que difficulté yaka ntango mutu bapesi bavisa me bato mosusu bazongi te ezaka yaka koetufe baninga ozomona ebele baviva bapeni wana kaka ya pamba mpo baninga moko bameme bango bakimaki na tour na bango moye bamema bango exact bazwi bapokase ya baninga filo bino bato boke parce que ye mado oui aza na ye mpe mutu nakoti mpe na makanisi na ye te me toolobela bango to en général toyebi ke mosusu bazonga te mpo ebanda lelo te tatiana ozonga na ye tatiana ozonga mpo tatiana mpe ata azongi toyoka na biso mpe ye te biso moloba tokota tozoba nzembo oyo totelecharge oyo tolinga mingi me na ye moko na promotion ayokanaka te eza ndenga mibale eza banzembo biso tovota parce que tozalaka na batelefone na biso nzembo osepela nango otelecharge me na ndenge na ye moko promotion bato nyonso bayoka ye asalaka na ye te donc ata kimi na poto na ndimi ta kokima mpo fabrikas akomema mpe tatiana kaka pamba boye te toyebi te donc mpo tomonaka eza kaka vrai azonga kaka mais soki mpe bato bakimi eza loi ya nature ya musique ebanda kala fali mpe bamisa mpe bakimaki bakabuya bakimaki bakimaki ko bamopiwi bakimaki mage fabrikas aboyaka na ye kokima na wenge fabrikas na wenge akima te nayebi te ye akimaka tonte eza problème te se mpe bato bakimi eza kaka lo ya musique ezaka bongo bato bakimaka kaka mais filo kanisa shomi masta na nga shomi raisonne bouti na filo kuna pa robino poto bomonaki te bamemi bino poto bozonga nzele ofungwama. Merci beaucoup Mania, tu as une parenthèse, on courage à Maestro Fabregas. Tu espérais peut-être de leur Robeta parce que tous on est derrière toi. Et les lots peuvent vendre ma chroniqueur, ma kende pour ton belé. C'est ça qu'on a écouté avec que tu n'as Paris. Et ça qui bien. Tant que tout monde a évolué à Baninga, il y a un des autres salles à Bissoke et fortifié Bissoto Lingamsala. Voilà. To Lingamsala Barési parce que toi puis na bande qu'on a ba poto. Baré nani les que tu pas na bande qu'on a poto. Maman bon pas. Mais tant maman bon pas na poto hein. Oui, Malili Masangwa fort na pression boto. Voilà. Maman bon pas na poto. Mais tant mususu maman banga bimisa ki mbongo na poche te ko zwa idée ya ko bengisa mwana to peut-être ba meke simbate. Voilà. Mais na makasi ya mwana ye moko. Voilà. Akebele lo poto. Il faut to linga misala na biso. Ba rezinga na lobaka moni musala elinga muto olinga yi. Voilà. Soki o lakisa musala ke na linga musala nga. Musala pa olinga yo. A peso ba opportunité. A peso mabanjela, a fongolo ba porte de fait ka o lakisa ke olinga yi. Voilà. To linga musala na biso. Poto ezaton, poto ezapo na mutu nyonso. Zala na chacun son tour chez le coiffeur. Sala makasa mwa mobali. Soki po bola la pongi o tsaka ba pepso da ola na pongi. Oyebi na olobite. Yo mbeboti yo ka muto boyo yebite ke komisa bomba mbebo rose yo yebi tolobi ka bongo on comprend ça dit poto eza pona mutu nyonso na en tout cas na pesa ki le ketchup ba félicitations na pesa ye bon séjour félicitations na ye ba bon séjour na ye poto eza temps le lota mususu antimete ke temps na ye yango yo omoni temps na ye koki akei ba o petikali ba resi pe tour na ezali Rémi Kofodo tour na ezali Moura de la presse tour na ezali tour ba tour ezali Mania yo pe tour na ezali tour ezali mutu na mutu na tour na ye ngonga na ye ba resi yango omoni ngai ngaden omoni ngai na mitiaka te vraiment parce que na yebi ke nga na monelaka oh nzamba lobe ekokisama ata lolo ekokisami te lobi wana ekokisama ozo comprendre barezi donc nzamba asala na temps na ye nzamba asala na ngonga na ye ocomprendre topesa temps na temps oh simbi eza eyo oh simbi te eza eyo te donc oh nga na simba na maboko na nga neti na simba chez les amis boye eza yenga on a simbi voilà. Merci beaucoup Mania Malika. J'espère que monsieur Papa Richard Yaliboso n'est balé pour s'excuser et pas à confrère en abisso. Kulutu Vincent Chilous n'a pas si peu mbote. Kota la bakombo Papa Richard n'a aussi à se lamenter, à se soumettre à se excuse
par rapport à Nyonso, à Lobaki, dans l'émission et tout et tout. Mais c'est qui s'accuse, c'est lui qui s'excuse, s'accuse. Et avec aussi on excuse là, c'est que à s'accuser de l'homme à sentir qu'il est coupable. À s'accuser pour les locaux où il est coupable. Biso tout ça. Biso tout ça batu. Oh tout c'est là qui papa Richard émission. OK. N'a pas ça parmi. Na commis longola té. Omoni. Mais merci quand même pour la question. Il y a Mireille Pakav, merci beaucoup parce que Mireille Pakav, c'est un homme mania. En tout cas, on m'a envoyé les carans à YouTube, il faut qu'on l'obéisse la capée. Fondation Mireille Pakav. Mon dernier espoir, il y a Mireille Pakav. Il y a Mireille Pakav, n'a pas son beauté. Exemple, TV, il y a tendeni. Aouya, Yokio, Aouya. Au moins, il y a Mireille Pakav, Bengamania Malika, il faut m'amuser au bête à karaté parce que toute l'émission Papa Richard, en tout cas. Attends, au nom de l'amour, il faut qu'on fasse l'analyse pour l'émission de Papa Richard parce que Toyo qui passe, Toyo qui choque. Il y a comme on a Papa Bongo, Nazaki obligé à l'émission. Nazaki vraiment choqué. Papa Richard a s'excuser parce que à se sentir coupable, à s'excuser parce que à mon aki makambo il y a lobaki et ça là qui rage. Vous comprenez? Makambo o ya lobaki et ça la tirage à sa standard qui n'a ngoté quelque ça on est salé parce que moi je pense que c'est la première fois comme on a été en Maboui na YouTube. Oui bis comme ba liboso kombo ya mutu soko betanga na kati ya buzoba na kati ya réseaux sociaux. Oui bi mutu na mutu ninga ko interpréter on ndenge na yi. Vous comprenez? Même bisonnet ngai na za équipe wana pour non c'est la Papa Richard émission au moni to monaki insulté. Mais peut-être que Badio on a eu abîmé ça qui na chaîne wana au moins ni Papa Richard il faut zoamayele parce que place il y a surtout des personnes négatées et ça ne te le baka et na ba chaîne mususu bato ba se sacrifier comme ma relation pour na ba vie et ça ne te lo kona au Papa Richard alobi anyongi pour na chaîne est-ce que prochainement le kana chaîne wana au le kate pour na nini bato ba zui maloba na ba utiliser ngo ba latisi ngo elamba ba pesi ngo former. Tout le monde a dit que tu as mission de Jolie Walelo. Jolie Walelo, tu as comme si la terre. Mais de fait que monteur, n'est pas yo qui c'est le mission de mon basalaki. Bazu ba teki ba photo ba tout ça kaya ba polémique. C'est de même ça mina oya Papa Richard. Ozomona. Donc ça dit bazu ka ba dire na ye, ba sangisi yango, ba tina ba photo ya batu et créer ba polémique, même biso to ki ko ça l'émission. En tout cas Barési pour mon papa le la Papa Richard devant caméra, qu'on s'excuser et pas bandé qu'on aille. Je pense qu'il y a pas bastille na belle vie. Voilà. Qu'on s'excuser et pas y a bandé balé qui naïe. En tout cas, Nazaki choqué. Humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire, Barési. Pardon. Et c'est une relation amoureuse. Pardon, c'est très important. Si on a choqué Barési, on doit s'excuser. Ceux qui peuvent le likambo moko, on a compris que na loba ma bête et choqué qui va te belé, on doit s'excuser. Et ça c'est parce que na moni que naza coupable on est s'excuser. Non, c'est parce que maloba na loba qui naza qui sûr que na lobi ma bête mais batu baki balati sengo lamba et choqué ba te belé. Naza na doit s'excuser na moment où kota ki pito parler. Na moment où Bellevue finga makipe. Bellevue mutatina ki Richard ça le loko wana. Tout le monde qui Bellevue a fini maki, mais le lo Papa Richard, ceux qui m'ont tout sali à telle émission au Papa Richard a sali a quitté si monté maté, c'est que vous avez monté malibanga. Barési autant que émission Papa Richard. Comment on a au Papa Richard au loba, ça prouve que à ça la émission pour na dominer batutu au batu baloba quitté, même y compris na biso tout ça qui analyse. Barési, l'humilité précède la gloire. Nzamba pambola Papa Richard. Papa ya bongo, comment on est qu'on s'excuser, qu'on s'engagne devant caméra. Ils ont facilité, ils sont obligés. Quand des rages salama bongo style mais oui, c'est normal. Mutu moko ta ko lingana ba suspendre ngana likambu moko on on reconnaître que na sala ki ngo exprès. Barési tout se comprendre. Ba suspendre na musala. On a dit que moi, je reconnais que ça qui ont exprès. Aux zones pour faire voir que ça qui ont exprès. Bon limbisanga. Au moins que vous en avez monté mon limbisate.
eza musala na ye alesaka bana na ye na musala wana famille libota na les abakouk bolimbisa facile yo na yebi sur soki même ta mam Cécile même ata belle vie soki batali émission papa Richard il faut balimbisa ye balobani le pardon est une puissance qui libère voilà on se comprend ba libérer ba rési soki moto afongoli munoko mpona osenga yo pardon ata sengi on a mutema ya solo te ata sengi ya solo de fait ka fongoli munoko yo lobano pardon il faut libérer balimbisa papa Richard neti ngape on a yaki pe na salela ki papa Richard émission ata pe choqué na batu parce que lobi yango bato belé basalinga émission ba fininga magenga na finga ki été mais quand même teki ko tia ba point par rapport à émission ninge salela maki ce qui neti biso pe to choka ki neti ngapa limbisanga oh yo pensez pas Richard pardon oui mais na lobi ba rési muto fungoli munako ko senga pardon eza facilité kosona kombe ezaka na YouTube bakleshi kombe bima na YouTube bamakama mabe kombe bima na YouTube barankini mpe kota na nenga solo mpona kozanga koyeba osenga pardon oreconnaître ke na choka moninga neti nga na parmi bato mpe nasele papa Richard émission sikoyo eza nini faut baponaka bachaîne ya koleka bien sûr il faut qu'on lande la place au mission. Est-ce que vous avez Rosala? Parce que moi je pense pas. Moi je nani. Il faut natala ye. Natala bilon ye. Natala sala kimi. Ayamba nani. Ba question na ezaka nini. Oui. Ba biso bato be ba boya koleka ba chaîne na biso. Mais soki na yambi ba rési. Nana do ça polémique ba rési na leketute. Nana do ça polémique ba rési na mourate. Voilà. Oh, bareza kolo ba pe bola mu pona moura poni na exploitant ngote. C'est ça. Il faut na ya na zoba ola bien na kati na bambi na zuba photo na koti si place mo bo lukaki bareza lo ba ki boye. Na moni papa Richard alobi nyonso que même ba chaîne o ba ko milanga pona cette émission dans salate. Na CP les abongo. Parce que place libako ebetama muto na okenda okotisa YouTube na lobango bien eza na bato mususu bateka ba relation na bango pona ba vie a préférer nga na ba résil bito bebana a préférer nga na ba résil bito bebana mais likambo ka pona ba résil na okotisa non ça semble te toza na kati ya YouTube ekenda bongo le biso to kuta ya barisi na loba ezaka ikop na biso YouTube mais ba beza pe ba chroniqueuse ba pelisi mo to pe na makamango bazali te bazali parce que to yebi ke na makambo ye au milieu du village chez les Kinyonso to zaki toujours au milieu du village to zaki ba propos ya papa Richard to sangi seconde o ba montage ba salaki to lobela ki to zaki au milieu du village voilà parce que to lingate mutu mo ba ye abude ta musu ba papa lombe abude ba nan to lingango te a maman boli c'est une opinion na biso to ke no milieu du village mais tant que tu as paix que moutaye na motema na mobimba pour na ko expliquer photo yo kele pe mawa en tout cas voilà. Il y a papa Richard et ça nga mawa belle vie kandi la patronne nega zaka na motema ya kolimbisa bato basake mabe alimbisa Richard azongisa na bela production to na mois de décembre ndenge lobi na ngata ye moko wana eza musala na nga bana nga ba oliendeni ba vivre ne to yebike bande ko na biso mibali ba vivre na biso bande ko na nga basi ozo comprendre ba rési yo nengo za wana soki ba rési za na mwana na ya roya ta za nango ma roya kaka oza tata moi sa mwana sombela mwana moi meshi sombela mwana baboye voilà. Ça dit tout le monde vivre na biso bande ko na biso basi parce que boyebi ke ndela ndeko na moi si vie no et ko sourire. C'est ça. En tout cas, mam Cécile ba faux compte paye. Tant mususu pe oza na pa bakuk te mais olingaka belle vite oyeka kokota na place ba bakuk ko bandi ko finga voilà po bibi o baby sa image ya batu ke ba bakuk baza mabe tant mususu poza pe famille libota te mais oye olingaka sila te o mikoti si na ligne ya bata famille libota po ya ko nui oya ko baby sa image ya famille libota ezo finga sila
olingaka peshanga te oke kuna ose transformer na ndenga bakuku na ndenga famille bota oke bafani révolté boke kofinga exil totika baza bana papa elombe baza bana ya papa moko totika bango na bamakambu na bango totika biso toya kocréele bango bamakambu te totika mais baina tuna question o mani ozaki na mariage ya Bijou la reine toki na biso déjà pe na rechuté omona libala ya Bijou lekendeni kitoko kitoko makasi ya Bijou la reine encore une fois félicitations biso nyonso toyebi libala eza esengo na vie ya moto baresi libala eza esengo na vie ya moto balobaka balata yango une fois malgré lelo koma olata papa deux fois trois fois libala ya mobo ekufaki kuna esili apres akutana mosusu abalisu deuxième fois ozo comprendre robe wana eza kaka mbala moko ntango balobaka mbala moko parce que tosuetaka te ke bokabwana lobi oke kolata su mosusu po tobalana po todivorce te on se marie pour toute une vie mais bafanatique mosusu bapose baquestion absence remarquable ya Sila Bisalou et puis Ursi Péchanga ye pas azalaki te est ce que basololaka te na Bijou la reine invité bango sûrement babi on dirait ezalaka pe ya Bijou la reine ezalaka problématique te badina na bazalaki te bango moko aboyeba bango moko aboyeba mais toyebaka kohonore biloko baninga mpe toyebaka toboyi te kistar mpe eza mabe te kistar mpe eza mabe te yaya po so toke mpe na ndenge otongelamba ya Karine Pala mpe ape star na ndenge otongelamba te nakeno na ndenge otongelamba nakeno na ndenge modéliste ape star c'est-à-dire totika mpe kistar na bamanga mosusu collègue na yo nde na boye soki fete kalomba fete na ye mo babengi nga na ozala na sabote invitation te soki baresi asali fete na ye mo babengi nga maike obengisa yanga te mais na koya ozo comprendre moto soki apense kobengisa yo eza considération eza mpona kolia te eza mpona komela te po biloko tokenda kolia kuna na bandako toliaka ozo comprendre mais ezaka considération na pense na motu moko boye yango namoni azala ozo comprendre donc c'est-à-dire neti ngai kozala na fete ya Bijou la reine esalinga bien mbala liboso nakende mariage ya comédien mbala liboso comédien abengisanga na libala na ye nayebi te so nabosani no nakenda te pour Caroline abala déjà après avant hein, donc déjà 11 ans passés mbala liboso nakende comédien na nenga YouTube alelo mbala liboso ya Bijou nakende libala comédien ya Bijou la reine encore une fois merci pour la considération mon présence à président Elomba Zalaki papa Elomba Zalaki papa Poédia Zalaki tout le monde qui bato maman Marie-Hélène Bazalaki ba Ange Maïcha ba maman Nicole Bakata ba Marina Laba ba Ziza Kengumbe ya Ziza je te salue de gros bisous à toi tout le monde qui bato bazalaki bango nyonso ba Bella bazalaki tout le monde qui bato bazalaki wana ba Marie-Jeanne Bolele ba illustre ya batrone illustre ya batrone ya taille eso azalaki wana illustre ya bazalaki Aïda Aka dollar niko bazo bengi bongo Aka dollar Aka dollar c'est anniversaire d'avance Aïda Kapila le 7 décembre en tout cas mais en gros les gars surtout rôle wana basalaki ya kokabola wana basikre na bamachine wana ezalaki il était bonne ya Bijou la reine libala elekaki bar likolo il était bonne libala elekaki kitoko maquillage kitoko robe kitoko ozalaki bien il était bonne mais babi ekirindi kape bolata kitoko yo biso to ratarate yo lataki omoninga nalinga elamba nalinga ta na vandi na yebika lobi libala ya Bijou la reine fona bimisa eloko oyo po epesa calculer na valeur ya libala wana fona pesa ngo na bilamba na olata soirée moko maquillage moko très simple en tout cas na sepelaki libala elekaki mais bakamwa bamoni na bagrâce te mo na Carmel oyo babi la famille reste la famille toujours tozalaki wana donc elekaki bien madame Panzo ezalaki bien biso tout tozalaki wana parce que bainvité biso so bainvité biso te tonga mpe tozala te omoni donc ti tose retrouve na libala ya Bijou la reine parce que ya Bijou la reine areconnaitraki ke naa na baleki moko boye bazalaki il faut nabenga bango yango toyaki wana Carmel o de la fille ya papa tomonaki wana betaki soirée donc
Merci beaucoup vraiment. Voilà, Maniato qui a besoin aussi ça. Vraiment félicitations à Bichou Boumela Tobo va retomber Erango. Oh, on a zaki lika on va pas Eric, on a zaki nan Tobo yo mbanda ya Robima. Na lobaki bambando on a ko défendre. Mbanda ma Teresia. Mbanda ya dogo, omoni na beno défendre ba ma Teresia poani. Po mbali boso to mona mbanda ya mamu kolo abimi. To mona ko na mbanda ya dogo. Mbanda ya liboso bima to mona mbanda na ba Porto na ba Paris na ba Bruxelles na ba Londres na ba nini même mbanda bimi na Mwanda. Yango na zoki décision à partir ya wana et fortifier na ko défendre ba mbanda nyonso. Ya mbanda ya Gabriel. O mbanda ya Gabi. O mbanda ya Mani ko le bakata. O mbanda soki kaka babimi naza wana na défendre bango po ba mama ya biso bafani na ba kwanya ba de la pena mobile na ye omona ba na salle de ba yaki na pa mati to mona na kindete na mona ba na musika mais adogo alinganga mingi po mbanda ya Mwanda nde aipataki. Merci madame de revenir monsieur Nasuka. Vite fait kaka to moni page la maman na Yvette Kalombo sombele kuna manike pe kuna zo popola Yvette pour na ce qui est mission ce qui n'est habité. Un conseil car rapidement. Bon, au moins, YouTube, conseil, ils ont raté. Conseil, ils ont raté, mais quand même, il y a moi qui est pour Yvette Kalombo. Au moins, ils ont déjà la ligne Moussoussou. La ligne Moussoussou, ils ont concentré. On a appelé ça exemple, ils ont quoi capable à ça concept émission na yi. On a battu au Ayambaka. Du 1er au 30. Oh comprendre ana poso bakisa ba youtubers musuto ona bakisa manike ona bakisa na te concept na ka sala yamba malika manya ayambi te ya kanda mo grâce numbi aleki ayambi batuna ye oh comprendre concept na yo asala wana et sala il a 100 000 abonnés hein ana 100 000 abonnés vous comprenez donc ça dit il va ana poso yamba n'importe qui te pour na chaîne na izala te n'importe qui c'est-à-dire ana besoin yamba mutu nyonso te. Allez kaka na chaîne na ye. O comprend ba rési bino pe bona ba chaîne iti. Bona ba chaîne pe mais na ndenge salon kalki na batu musu pe na mona boyamba raté parce que ça concept émission sali. N'importe qui a ko lekati. Voilà. Ozomona. Donc ça dit aza obligé ko yamba ka batu wana ti pour ne pas créer ba buzo ba mususu oboni aza na lignée au hasard. Asali makambo na ye Yvette Kalombo officiel Yvette News yango wana azokende nango pe bien asali concept émission na zo yamba batu nyonso ekende bien a continuer bongo a côté distraction te hein a côté distraction ta sa musana nenga okende bala d'exemple sous par exemple musika te kapasha finga matongo midi pourquoi na ba miniature ba chaîne na batu musu baza rêve na ba otamse za ke kapasha yamba ba otamsu na plateau na ye on comprend mais bazo akandika kapasha kipa bango te o comprendre mais okende kaka ozomona donc ça dit il faut que babiso ne sopeto comme 50 ans mtema mnene o vandi pe muta beti ope ndika mobo ya makasi po vandi na o mais elonganga te barezi omoni ngani na zabo na sepe ya lolengi nzamba salanga omoni nzamba ta so lekinga mlenga lekona mukuse so lekinga na mbongo nga lekio na mpiaka siko ibisanga no oyibike nga na nga muta mpiaka est-ce que muta mpiaka batonga ti oyibi deke na mpiaka oyibi deke na mpiaka o comprendre so lekinga na kitoko na lekio na mabe siko ibisanga no na lekio na mabe otonga nini po ibike na de mabe ofinga nga ndeni vraiment okopo ikapash nani kapashule bazashu bazashu to na ba odiashu ba lorashu nebso ba mayamba shu omoni mayamba shu mayamba shu oyomo bazashu bazashu ozo comprendre barésiste pour la rendre nzamba sala o omeka nzamba sala o ndenge oza matama na oboye oya libumu na oboye eza ndenge nzamba saleli yo libumu ekiti te manière koloba so libumu boye na oba te omuta munene ocomprendre eza lolingi nzamba salela yo nayebi nga nalobaka soki nzamba babandi ya mokili naosenga nzamba salakanga mpona milingana nga kanga. Voilà, merci beaucoup Mania Nasuka quelques dédicaces. Likolo nango sous maman wa Jimo Paradis. Naibisa. Voilà. Maman Paradis. Bambote na yo to kabwana. Merci beaucoup na batutu balinga Mania Malika, ba soutien na bino vraiment merci beaucoup. Bon continuer ko soutenir mais Jimo Paradis bana suka nzambe. Merci beaucoup na batutu ba soutenir nga vraiment vous êtes tellement ébélé vraiment ébélé la joie d'opportunité très puissante. Merci beaucoup hein.
Balobi Ixi Mavinga poupée noire, je te salue. Napesi Bambote, merci beaucoup. Chancel Mbemba 2010, l'homme de Kingaka, Timutatika Ballon à défaut. Topesi Bambote place aux Ali. Merci beaucoup na abonné tu à Malika officiel TV. Bato tout bazarawana ce côté pour nous soutenir nga. Na lingi bino mingi, napesi bino Bambote besoin tellement belé. Bon continuer vraiment à s'abonner et on a vraiment plaisir pour Nabiso. Merci beaucoup. Bisous bye. Merci beaucoup, tout est bien qui finit bien, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Exemple Télévision. Bonne année, meilleure veille à tous et à toutes. Je vous laisse suivre la chanson de la sœur Marissa Kinanga, la PC Mbote depuis Allemagne. Portez-vous bien et bonne suite de programme. Bye bye, bisous. Papa bozali moko salete yo na ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo na nga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondinga aikoni yo moto papa pelisanga ozamba ineve na pusa papa sulajenga mwana mpate aleluya nzambe na pomo kembo nanga
Seigneur. Ngai na ye kotombola kiti ya bokonzi ye. Ngai na ye kotombola kone na lola ye. Rabi ye, lipasa na nkembo ye. Ata makasi esili ye, papa. Yo nde opesaka nga makasi. Ngai nasala na kasi nelanga na yo we. Yo nde opesaka nga bilei ya moli mokolo e. Ya mosunyeza ya pamba e. Ya molimo yango babengi liloba na yo shila e. Bomikisisa lelo yo nzamba tombola bino. Yawe na bala ya maye lipasa na nkembo e. Rabi e. Nzeta mobeseka ukakase. Elike ya basantu kolo e. Oh, Suna, Africa Food, Papa Moko. Ah, Sunako, Pasteur Simon IPPDA. Ah, Suna, Père Nangai, Nathalie. Ah, Naye Kotombola, Comme na kit na boko. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore commis à sans périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner na Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, ndé toyoka comme exemple à suivre cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres non, yaya s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.